la baronne Karine Mokonzi alobi 2022 oyo sécheresse ekozala na kati ya YouTube piaka na piaka. Bato oyo mingi baliaka na kombo na makambo ya la baronne. En tout cas, ba matière ebanda kobota penza te. Pezo monana. Alors, bino, bolobi nini. Kalati la baronne akobala. Bolobi nini. Matière. Ezobota kaka te. Sécheresse eza kaka to ndenge nini. Bolobi nini. Bokobondela te. Bokosenga dolokolo te. To bokotia kaka motu makasi matoi mangongi ou bien bokomi déjà bababa. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bolobi nini bandeko. La baronne Karine Mokonzi alobi yango malamu. Azali kolobango malamu. Pe boyoki 2022 oyo sécheresse piaka na kata YouTube pe na kanisa 2022 oyo ezomonana déjà surtout fin janvier na février oyo eza kolakisa makasi. Alors tozokende na mars, mois de femme, mois de la femme. Bino kuna ndenge nini. Est-ce que la baronne akangi ba matière to ba matière o boza nango epola to ndenge nini. Batu na mukili basili to ndenge nini. Ba matière pai mususu pona kozwa ezate to ndenge nini. Po mama YouTube alobi yango pe ezosalama. Alors bandeko eloko bokosala fo bondela kaka. Bobondela la baronne akotielaka bino ata ndambu ya matière po sécheresse oyo eleki makasi. Modèle bozokende soki bokebo eti ba 6e mois. En tout cas ba chaîne mususu okoyoka boluki misala ona koma kosala 23 heures du temps nalalaka kaka 12 minutes nale 3 minutes nasali boye donc natikalaka na 1 heure du temps sur 24 heures. Bandeko en tout cas ba matière oyo boza nango ezopesa te kaka matière ya la baronne mutepesa. Mais pourquoi pas bokosalela ta ba matière oyo bobomba ba matière te bosilisa nyonso. Ah ok. Ndeni boliaka boyeko. Ah botanga restation ya la cigale et la fourmi te. La cigale elle a chanté tout l'été. Bobosani biloko wana. Fourmi abombaki ya ye. Po tango hiver eyaki. Fourmi aza kodame, cigale aza koluka.
Aïe aïe aïe. Boyebi sigali no. Simbidiki. Simbidiki eza ki peka peka te. Ki peka peka eza papillon. Est-ce que la cigale ya penza simbidiki? Bon. Nalongwa kote kuna. Bon. Eloko ya kitoko. La baronne. Azobala. Wana bosa ndenge nini mariage ne ekoza. Bozo kalikile na nte bozo matière. Faut boule mariage ya Karine Mokonzi ekoza ndenge nini. Plus de 100 personnes ou bien moins de 100 personnes. Bon, ngane ebisa bino. Mariage ya Karine Mokonzi. Ezala confinement to confinement te. Ekozala moins de 100 personnes. Boyoki déjà. Ekozala na Bruxelles. Boyoki naloba lisusu ou bien ndenge. Ekozala na Anderlecht. Boyoki lisusu naloba lisusu. Ekozala na chaussée de. Alors, boyoki balabala non, chaussée de na suki cité, mais bolandi balabala. Sali moko ezalaka kuna ya kitoko boy. Ezali sali oyoyo ekutaka cher par rapport à basali mususu. O ezana commune Anderlecht. Meza kitoko na kati. Alors, bato bakoza à peine espace, bakolia bien, bakobina bien. Sali peza kitoko. Boyoki déjà, obia boza na tembe lisusu. Bolobi ndenge ni oyebi yango. Na yebi te, nga pe nazo boule. O eza teke, bayebi singa to na yoki yango. Ponga moko nazo kalikile. La baronne Arobala. Mariage ne ekozala na Belgique. Na Belgique ekozala kote nini? Ekozala na Liège, na Verviers, na Charleroi, na Namur, na Mons, na Bruxelles. Donc, na Monikaka ekozala na Bruxelles. Siko na Bruxelles natali kote nini ekozala. Nalobi no, fo ezala kaka. Kote église ya monene ezali. O mama Chacha na Karine basambelaka. Donc église ya Komba. Alors église ya Komba ezalaka na Anderlecht. Et puis Anderlecht azana basali ebele pona ba feti, pona ba spectacle, pona makambo ebele. Siko parmi basali wana naye ko trouver salle moko ya kitoko ya bien. Eza psiko na ngambu pona kata Anderlecht mwa mai kabula wana kote oyo eza kote église ya ba kote église ya Komba ezali na ngambu mosusu wana kote salle wana nazomona ou bien basali kaka kote église. Bon, na koloba ngambu penza te. Po chaussée de o nalobi balabala yango pe ekende yango nde kati ya ngambu yango ezalaka na frontière te. Donc na kalikile sale wana kaka yango nde ebongi po mariage ya Karine Mokonzi eleka na calme nyonso, na harmonie, na sécurité pe sale moko ya kitoko ya propre. Donc nga na boule selon nga yango nalobi bon na koyebisa bino siko bino boyoka bo bando kalikile ndenge bokozwa au moins matière ya moke ya kolia po eza teke Karine awa alobi ke 2022 oyo bokozala na crise
sécheresse ekokota eza te ke atikeli bino mwa mabele te bolona bolia non boza na bana boza na bafamille ya wede atikeli bino mwa parti ya kolia na kozwa mpo bosunga bato wana me bino moko mpo bodondwa o ngai 3000 euros c'est quoi rien niete o ngai nalataka biloko ya cher niete o ngai nazolandisa 4 émissions plein à plein 5K niete 2022 oyo nyonso donc oyo eza ebandeli sikoyo bolingi nini bosenga kaka dolokolo bobondela kaka ata na mayele soki obondeli na mayele labaro na koyebisa biso te tomona kaka baposte yo ata bakomi c'est la famille te me baposte yo ou bien bakomi c'est la famille ou bien bapesi yo mbote balobi mama nani oyo akende wapi tokomprendre mbala moko ke yo oza libere sobondeli eza na bafanso ebele okobondela biso tokokomprendre te mpe tokomona mwa changement moke mpo soki boza na bamatière te en tout cas en tout cas eza problème mpo baoyo bazalaki ekuti na molili bakomozwa mwa biloko ya mike soki botali bino moko na bamoma difficile oyo me bazozwa mwa matière moko yaka mwa bien bazokende ndenge bazalaki te me bazokende mwa bien koleka bamisusu oyo babetaki tolo pourquoi parce que bango si bazongaki mwa moke nsima bango si basopaki vin batie mpenza mai na mai bazwi te ke babakisa mai ndambu na kati ya vin me bazwi mpenza vin basopi yango bon basopi yango na verre ya pasteur pétage bango bamelika ya mai yango wana bino ndenge boza wana bandeko 2022 toza na février etikali 10 mois eza ebele mariage ya Karine Mokonzi nete ekopesa bino bamatière oui me bokopase ete sikoyo ndenge nini bokotambola te bokozwa mwa moi te bokoya ozoka mwa elengi te talanga papa robo ndenge nazotambola na hiver lokola nyoka bongo na ete na kotambola ndenge nini po hiver oyo nazotambola Autriche mobimba na bapays voisin ya Autriche donc na ete sikoyo nakosasa Europe ndenge nini bongo bino ntango bokotambola matière bosala ndenge nini mponga ntango nazotambola nga nazokotisa kaka makambo na YouTube partout nazali nakokotisa bokomona nga mpe kaka natelema boye ndenge bozomona me nga nazotambola na kati internet natelema nazoloba na masque bien sûr nga kote nakokende nalongola masque ai bamatière bon mariage ya Karine Mokonzi ekozala moins de 100 personnes bana membre bazalaka déjà plus de 50 mais bakoya bango nyonso te bakoya nombre moko ya moke bamama autorité nombre moko ya moke eza te ke bakopona oyo ya malamu to ya mabe non bango tu baza malamu ezali nde ndenge fete mariage ekozala moins de 100 personnes famille ya mobali bakozala famille ya mwasi bakozala donc mariage ya Karine Mokonzi ekozala te ndenge tomona oyo eleka kuna
na Kinshasa boyebi yango famille ezalaki kaka mama oyo batikali bolimbisanga batienga tumbaku mpo naloba bisika wana te me na koloba kaka oyo etikali bato ya théâtre bacomédien na bacomédienne na bachroniqueur bachroniqueuse donc ekiri ndika na ekiri ndika mpe batetamaki me mariage ya Karine ekokende bongo te ya Karine famille ekozala bien sûr na poto me famille ekozala ya eka père bapeti ekozala yango wana na bana membre nombre moko bakoya oyo bango moko bakosolicite na bamama autorité lolenge moko na la Chine lolenge moko bon nga papa robo bomitungisa te nga nakozala oui nakozala bozokamwa nini nakozala invité ya sir nakozala invitation na nga yango moto akoya liboso alors bandeko yango wana bokozwa matière yofele ya bien mpo na bolia nete me ntango kaka ete kosila bozongi susu na système ya la cigare et la fromi sauf soki bobondeli en plus soki Karine Mokonzi azoloba na bino yango elakisi te ke alingi penza 2022 bokemba non azo annonce bino parce que soki boza na posa penza ya bamatière kaka bobondela de lokolo pardon c'est une force qui libère ekolibere yo na chasseresse ekolibere yo na makambo baoyo nde balobaki bakenda bazonga bango bazoloba na bango te bango baoyo bakendaki bazonga wana ya makambo mosusu me baoyo balobi ke bokozala na chasseresse mpe bozomona yango boza nango deja bino vraiment fo koluka kaka kosala geste wana nakosi oyoka te Midashu oyebaki na otanga kombo na yo na ndenge natanga te me ozaka yo moko te boza ebele nakokoloba Gloria Shu nakokoloba Malika Shu Odia Shu nakokoloba mwa bato ebele Soso Shu biloko Tim biloko Shu non nayebi te fo natala so liste mpo nayokaki ke bamisusu ata babondeli baozalaka na chasseresse po ekomami bongo na livre ya la Chine donc misusu intila kobondela me bakombo nde nazoyeba te soki eza parmi oyo natangi to eza te mais bon eloko nayebisa bino ntango Karine alobi ebandi mpe komonana ezolakisa en tout cas bokanisa malamu ye nde mama YouTube mwana na ye prince de la Chine bokanisa malamu vraiment ata bokanisi mabe bokomprendre kaka nga papa robo nasala nini alors natiki bino
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ba danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ba danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ba danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.